concert musique ya Fally ekobeta bandeko nanga bakombata na lingaka bino mingi na zape collaborateur na bino mais musique oyo ekobeta pamba te mutu a décidé ezali mutu mosusu yango wana ebongi toyoka soni te soki tokokende en tout cas ngape na koya na zala wana na sala tu concert ebeta te mais nayebisi bino na avance ke tokoyoka soni ke tokosambwa nazali kopekisa bato te bakende te au contraire nazobengisa poto mobimba tokende konile concert ya Fally mais toyebaki ata tokomi 1 million concert ekobeta maloba oyo ebimi na monoko nanga eza maloba ya maseki te po soki nga nalobi ezalaka bongo echanzaka te. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque toko, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Concert musique ya Fally ekobeta bandeko nanga bakombata na lingaka bino mingi na zape collaborateur na bino mais musique oyo ekobeta pamba te mutu a décidé ezali mutu mosusu yango wana ebongi toyoka soni te soki tokokende en tout cas ngape na koya na zala wana na sala tu concert ebeta te mais nayebisi bino na avance ke tokoyoka soni ke tokosambwa nazali kopekisa bato te bakende te au contraire nazobengisa poto mobimba tokende konile concert ya Fally mais toyebaki ata tokomi 1 million concert ekobeta maloba oyo ebimi na monoko nanga eza maloba ya maseki te po soki nga nalobi ezalaka bongo echanzaka te mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Honorine, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo bandeko nakanisa Fally Ipupa nakanisa asali mingi pona peuple na ye à part obeta miziki côté solidarité a joué rôle miziki na ye en tout cas na moni eloko ya grave ekobema te bien sûr na stratégie ya combat esengeli topekisa ebeta te meme nga ntango nakendeki nazalaka compte ebeta te kaka mpona kopuye kosala nyonso mpona bakombata makambo balingi esimba parce que ekozwe rôle ya koningisa opinion publique mais pas Fally personnellement ndenge na moni na makambo asalaka na ndenge alobaka na ndenge azali en tout cas grave moko ezate soki abeti concert oyo surtout ekobeta yango wana fote tozala ya kokeba mpona toyoka soni te ebongi tokende kaka ndenge tokendeke kopekisa concert mais tobosana te tokende ntango tokosala makambo oyo esengeli tosala mobulu ezala te mais fo koloba fo kopesa sango oyo tolingi topesa mpona peuple mais bobosana te liboso ya kokende moko ntango akobima na ndako na ye fo komituna
neti na yo kina mokola lelo 100 personnes bakufi na minute moke. Plus de 100 personnes babomi bango. Mais nazali sûr et certain na kati ya bato oyo bazali koboma na leste bania molenge moko te bakufi. Bato pe oyo ndeko Robert alakisa bazwa village mobimba bauta soki wapi na ndimi pe te bakufi. Bapolisier oyo pe bakengelaka bango na ndimi te ata moko akufa. Nakanisa soki un jour bokoyoka sango moko akufi ekozala malade to par erreur ou bien lokola nga nasali video oyo ekozala intox bakosa ke banya molenge moko babomi sa bango na ba rebelle to bato oyo Robert alakisa bino babomi bango na ba rebelle. El moko na mitunaka mosala nini basala kozala na mboka problème eza te. Baza bandeko na bino bandeko na biso problème eza te. Mais mosala nini basalaka bilanga mosala nini basalaka kote na bango rebelle alekaka te. Kote na bango eza na sécurité ndenge moko na bagorille oyo bazalaka na zamba kuna na leste po gorille balengelaka ye kitoko koleka mutu na leste. Banya molenge nakanisa ye mpe balengelaka ye koleka gorille. Bongo ba oyo Robert aya na bango koya nakanisa balengelaka bango koleka mutu azokengela lupango ya président ya mokonzi ya mboka. Yango wana bandeko bakombatant bozanga te bokende tokokende me concert ekobeta botumba eloko moko te mobulu moko te ezala pamba te concert ekobeta. Me nde tozala wana po te tokanisa tokabola masolo mpe bopesa discours ya makambo ya sika. Bomituna bino moko bandeko oyo boza koyamba ndenge nini bakufaka te. Bomituna mosala nini basalaka. Bomituna bakomi deja combien. Bokonte lisusu combien de nombre ya barebelle oyo batakaka bato. Bomituna pe bato wana bazalaka na kuna mpona kokengela peuple soki oni soki olipa basalaka nini pamba te lisasi moko ekutaka plus de $5. Bino mutu bosombaka yango na mbongo na bino. Salaire bafutaka bango ewutaka na mbongo na bino. Bien sûr bino baenseignant bozokoka kofuta bango te. Mais bango bino mutu bofutaka bango. Soki mutu moko azwaka $300 to $1000 yeba tango bofutaka bango na mutu moko bofutaka au moins $7000. Yango wana bozwaka yango na maseki te. Fali te mutu asali makambo wana nyonso oyo nyonso elekaka ezali mpona koboma bino mémoire bokoka kotala makambo mosusu te. Menga nalingi kotya mobulu te nalobi na kozala me concert ekobeta mpo nga esi nalobi peke kuna bakufaka te mpo nga si nalobi pe botala bato wana soki basalaka mosala nini mpo nga si nalobi peke président mokonzi mboka ti lelo akoki kozwa nano décision oyo eza na motema na ye te parce que akokoka te même alingi même famille na ye mobimba balobi sala oyo biso tolobi akokoka te. Nalobi pe te ke bokende koloba ke mibeko ewutaka na kingakati. Mibeko moko te ewutaka na kingakati. Mutu avandaka na kingakati ye pe te mutu atindaka baboma 12 millions wana. Ye pe te mutu asala plan baboma 12 millions. Bino nyonso boyebi yango. Yango wana tozali na epoke ya Zaiko te. Na rond-point Kinkwanza toza ko rond-point. Mais bolongwa na rond-point Kinkwanza bokende nzela mosusu. Botika nanu mwa muke mokonza mboka. Bokota na makambo mosusu. Botika mwa muke mutu ya kingakati apusa moto na ye. Boluka bisika nanu boluka te.
soki bokozongela bango mabeza te, soki bokozongela Fally mabeza te, soki bokozongela les grands mopao mabeza te, mais bolongwa na rond-point bokende ote mususu botika au rond-point. Tozako rond-point, tozako rond-point. Ah mama ba misusu bako tumba drapeau ya bato mususu biso kaka moko. Ba misusu bako yeba banani bazali ba cerveau biso kaka bisika moko. Tozako rond-point, tozako rond-point. Na soki si awa menga na zako rond-point te. Botika la malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque kitoko, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque kitoko, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.